awa problème ezake kidnapping eleki trop soki otali baoyo nyonso bakidnapa bato banzoto mike donc bavimba na bango te donc eningelakisa baza na stratégie moko bwava bando kidnape bato basala stratégie yango eza nini kidnapeur nyonso avant kidnape mutu kozala na bouton moko bo yango bouton oyo basala yango mpona bana batia yango mpona bana à pleine vitesse mwana okoki kofongola portière afongoli à pleine vitesse mwana abimi akwei banzela maluku wana batiaka yango mpona bana mpona kokidnape te soki kidnapeur asalaka nini aye akitisi yango acquisition soki bouton oyo moni ezalaki ya komata bouton oyo ezalaki ya komata eza ya kokita seke soki babloke portière okoka kofongola na kati te ata odebloke soki ofongoli yango boye ekofungwama te nde basalela bana soit bouton moko ezalaka soki ekiti eke yo matisi yango mpo ofungola okoka te okomona batie miziki bamatisi bavitre batie miziki yo panike wana osili mayele nde yango na kosenga avant omata mutuka nyonso talaka bouton oyo so eza ya komata sava papa ozokende wapi nazokende place tel ofungoli otali yango soki eza ya komata seke eza bien soki eza ya kokita yeba babloke na kati dans bouton moko te ekosala na kati soki chauffeur a bloqué ma portière nyonso donc osala esi eloko te mais soki eza komata eke babloke odebloke ofongoli onyati lokolo noboye soki ozobundana na bango onyati lokolo donc mutuka ekendaka en vitesse babwewa batutu libanda bamona ke portière moko eza ya kofungoma c'est que problème mo eza mutuka eke vitesse nyata portière bundana na bango portière eza ya komata donc problème ezalaka awa mutuka moko te ezalaka o soki babloke na kati moya kofongola ezalaka siko bouton oyo ezalaka nde bouton oyo merci